Jibiki Tenge aza entre la vie et la mort. Tenge aza kolakisa ba signe ya muto azaki empoisonné. Bato bayiba mbongo ya 100 jours. Bayiba mbongo ya l'état ya 100 jours. Bizwa bakenda na Paris pour se faire soigner. Bato balobaki basala coup d'état. Maman leloyo bazana ba liberté provisoire bazana Paris. Mais Jimmy Kitenge Aïba nimbongo à l'état, a détourné, a zana rébellion te, a ça eloko moko te mabe parce qu'il y a dénoncé incompétence, il y a pouvoir, il y a IDPS, bakangaye a zana prison, a zako bela empoisonné, tout sengi ne serait-ce que ba pesa liberté provisoire ba boyi. Maman IDPS azali malédiction pour namboka na biso. IDPS azali moto ayeko bebi sa démocratie amboka na biso. IDPS ayeko assassiner démocratie, ko empoisonner démocratie, ko kangaka ba opposant, ko boka bango na prison parce que ba dénoncaki Jimmy Kitenge état de santé nae ezali extrêmement grave. Na ebité eloko nini balingi ko sa Jimmy Kitenge. Na bango ezali nini? Bazana likanisi nini pona Jimmy Kitenge aza kobela azali sous poison aza kosanza makila botindika yake ne pas monganga ata la santé na boboyi c'est grave soki makambo ekomeli Jimmy Kitenge soki lelo Jimmy Kitenge akufi na poison soki lo Jimmy Kitenge mabe ekomeli ye avant to ke kokunda ye avant to lela ye to yiba responsable. Télévision, pourquoi pas, au Séance du Congo, grâce à une fois de plus, Madame Nabimona, émission Nabiso, parlons-en, tout le Belayango, parlons-en, tout le Belayango, Yamokol Molelo, maman grâce à Ayambi, national Aristote. Nous sommes ma matériel politique à la République démocratique du Congo. Soyez toujours branchés pour rien rater sur nos chaînes respectives. Je dis vraiment un grand merci à toi, Kabouya derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Simon Bakalate, esprit pour passeport. Je dis directement bonjour à mon invité, Mbote National. Mbote Mama Grace Tumba, merci mingi Dengoye Kotala Bisso na département ya communication et médias ya PPRD. Vous allez voir officiel ya PPRD Marotali communication na sepeli mingi ngai nazali ndeko Aristote Ngarime, secrétaire national adjoint en charge ya communication et médias ya PPRD. PPRD Zaraka Moko, parti à Joseph Kabila Kabange, secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadari. Merci maman, Oezalinda Kudayo, Ezambala Soukate. Le coloyer, Ezambala Soukate, Aratango Nyonso, Kozorape, son de cloche, il y a opposition au Dozali PPRD. Merci. Merci beaucoup, National Bonipe, Bassango, Monamoka, Jimmy Kitenge, Assez Kozala Kuna, prison Makala, Mikolmo, Eskolika déjà, Kozala Kuna Bonipe centenaire. Maman, Jimmy Kitenge, aza entre la vie et la mort. Jimmy Kitenge aza kolakisa ba signe ya muto azaki empoisonné. Jimmy Kitenge aza kosanza makila. Jimmy Kitenge santé nezali tellement mabe okokela mawa. Jimmy Kitenge depuis bakangaka ya salaka 10 jours na aner. Basali ba torturaka na aner. Après ko torturer ba tinde na cour de cassation pe asali 3 jours na parquet. Bazo ba boaka na makala. Maman Jimmy Kitenge depuis ba levaka ba tiaka na aner santé na eza malamu te. Azana signe moto azali empoisonné. Na kende kotala Jimmy Kitenge na prison makala maya miswe kitangai. Mona mobali ya bato soko tele nenga fondre nenga baby c'est grave. To sengi kaka ba pesa e liberté provisoire pour que kuta na médecin na ye pour munganga aiba ko soigner ye. Aiba comment ko pesa ba kisi pona ko stopper poison wana mama baza ko boya ko pesa Jimmy Kitenge liberté provisoire. Bato bayiba mbongo ya 100 jours. Bayiba mbongo ya l'état ya 100 jours. Bazwa liberté provisoire bakenda na Paris pour se faire soigner. Bato balobaki basala coup d'état. Maman leloyo bazana ba liberté provisoire bazana na Paris. Mais Jimmy Kitenge Aïba nimbongo à l'état, a détourné, a zana rébellion a ça eloko moko te mabe parce qu'il a dénoncé incompétence.
ya pouvoir ya IDPS bakangaye aza na prison aza kobela aza empoisonné tout sengi ne serait-ce que bapesa ya liberté provisoire baboyi maman IDPS azali malédiction pour mboka na biso IDPS azali moto ayeko bebisa démocratie ya mboka na biso IDPS ayeko assassiner démocratie ko empoisonner démocratie ko kangaka ba opposant ko bwaka bango na prison parce que ba dénonçaki Jimmy Kitenge état de santé na ye ezali extrêmement grave na ebité eloko nini balingi ko sala Jimmy Kitenge projet na bango ezali nini bazana likanisi nini pona Jimmy Kitenge aza kobela azali sous poison aza kosanza makila botindika yake ne pas monganga ata la santé na boboyi c'est grave soki makambo ekomeli Jimmy Kitenge soki lelo Jimmy Kitenge akufi na poison soki lo Jimmy Kitenge mabe ekomeli ye avant to ke kokunda ye avant to lela ye to iba responsable bon asalaki 10 jours na aner torturé accueilli na prison na parquet bobo na makala pe boboyi kokende kotika kosala komona médecin na ye to yebi nani oyo akozala responsable lelo soki Jimmy Kitenge kufi alors mon avocat national le school ba non de presse ils allaient partir il y avait un compétent de presse ils allaient partir au school ba tout mon impression de presse que batumba batu na kati ya parti ya IDPS oyo ba militant ya IDPS ba qui ça fait perdre non maman ezaki ba montage nana ebité que IDPS ezalaka parti moko ya ba délinquant IDPS eza parti ya ba incivique IDPS eza parti ya groupe de pression ya bato ya loenge yo monate IDPS a basali marche balandi chaque responsable ya FCC à l'époque bakenanda kuna ko panza tala a na simanyangu yawa ba panza ndaku ya ba cadre ya FCC ba tumba ba pine IDPS a se caractérisé toujours na ba acte moko lokola un délinquant ko tumba ba pine IDPS na marche na ba bomba ba policier akufa na marche ya IDPS na marche ya IDPS to komona ndenge bazwa cerveau ya policier ba ko balusango boye wana na pembeni ya IDPS siège na bango IDPS ali parti ya lokumu te ezali parti ya ba délinquant ezali parti ya ba incivique ezali parti moko ya ba toyo ba groupe de pression ba to ya loenge ko comparer biso na IDPS te lelo IDPS azu pouvoir ta makamba ko sala ba incompétent maman komeka comparer pe perdre na IDPS te IDPS aza lokola enfer lokola li felo pe perdre za lokola paradis ah bon ko comparer bango te maman tala kaka ba cadre ya IDPS trop de délinquants ba incivique ko tumba ba pine ko ba policier ko finga ba finga zani mabunda tina nzoto na kibomwasi ça c'est l'IDPS IDPS c'est l'enfer PPRD c'est le paradis PPRD c'est ali cadre ba casting bato ba raisonna ka bato mayele ata bureau na ngao mais leki akabuyati talaka bureau na ngao ndinga bureau na ngao ndinga zalia mais quand même bureau oyo de pouvoir c'est normal bureau nous allons maman tala bureau na ngai pamba oyo bureau oyo eleki akabuya c'est normal zwa bureau na ngai zwa bureau ya kabuya c'est déjà IDPS tala bureau eleki mali les alliés oza malamu fande sika malamu mais kuna kabuya za na bureau te ça veut dire que ezali bureau moko ezali IDPS ezali parti moko désorganisé maman kuna bato mitu bazalaka te o ba ko raisonner pour na mboka bo bazalaka te ko comparer biso na bango te PPRD c'est la classe PPRD c'est la réflexion PPRD c'est l'élite PPRD c'est une vision c'est ça donc biso totika ko sala acte biwana te ya kotumba siège IDPS ezaki biso te to ba incivique on a te bato na to bango te ba na lien mon côté na PPRD il suffit que la fonctionnement à PPRD na fonctionnement IDPS au komona c'est le jour et la nuit. Merci beaucoup, Mme Aristote. Moni rencontre Martin Fayoulou, na matata pour les mapongo. Oyo adaiki premier ministre honoraire, pe adaiki moko ya baibabino. Rencontre wana et salibino lolini. Non maman, to saluer toute rencontre. Oyo na objectif ya ko bengana ba incompétent na pouvoir. Ko bengana ba jouisseur na pouvoir. Kobengana ba stagiaire au sommet de l'État.
Kobengana bato bazali bazanga vision. Bato bayeli biso tribalisme animal. Bato bayeli biso kuluna institutionnalisé. Bato bayeli biso ba milice ya Kingabwa. Ce qui raconte Rwanda, et ça pour objectif, il y a que Bengana Ndeko Félix Tshisekedi na pouvoir en 2023, tu saluer Ango. Motonyoso oh le se rendre compte, à comprendre que le danger de la République, le danger du pays, moto aza ko sala ke mboka za la bloquer, mboka ke libosote ezali Félix Tshisekedi. Ce qui muta se rendre compte, azu conscience, ba se réunir, ba se rapprocher, il faut qu'on soutenir bango. Il faut qu'on trouve un mot normal parce que notre danger commun, les dangers communs des Congolais s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui le blocage pour la République. C'est lui qui n'a pas une vision. Bunagana et Tikana Maboko yaba Rwandais le loyo. Tout ça que le belangote. Kaka ba voyage. Ba feti. Ko voyager ba feti. C'est ça ce que nous voyons. Mais Bunagana. Rwanda ça soit Bunagana. Rwanda tient déjà drapeau na Bunagana. Rwanda tient déjà administration na Bunagana. Bunagana comment déjà na boko ba Rwandais. Mais biso a on a Kinshasa. To ko sala ke de ba feti. Yuso que des fêtes de 21h à 4h du matin, ok, fête. Mboka na yo Bunagana. Et zo mi pas ba Rwandais. Donc pour ça que c'est de 21h à 4h. C'est grave. Maman. Ezali yo tozala ko yeba to monite. Ba fête nego salema. Mutakei fête de 21h jusqu'à 4h du matin, c'est quand même très grave. Et ko ça le matin. Donc mboka na biso ezwami na boko ya ba Rwandais. Bunagana ezaka M23 T. Ezaka nde Rwanda. Bah pesa moi comme moko 1-23 mais en réalité ce n'est pas 1-23 c'est Rwanda ndazwa Bunagana boni bazwela biso Bunagana biso to fandi kimia to ko lia to ko mena ba champagne to ko voyager to ko lata ba veste to ko tambola to za à l'aise comme si Bunagana est équipé bisoté. Ça c'est l'IDPS au pouvoir. Ça c'est l'IDPS maman, incompétence notoire maman. Tâtonnement, stage au sommet de l'État, aucune vision, gabegie financière, détournement, tribalisme pointi. Au lieu, bakota makambo ya mboka, bazakota ba antivalère za ko entourer bango. Ezali grave maman. Yango tolobi boye, peuple congolais. Bino bona diaspora. Tout ça là est fort en 2023. To reni ba force na biso. Ndenge bandeko ba otangi wana bandija ko se réunir, otangi ndeko Matata Ponyo, otangi ndeko Martin Fayulu ba se réunir. Est-ce que Matata Ponyo a toujours quand ngambe FCC toi c'est détaché. Matata Ponyo zali une personnalité politique. Yé Azarsu na PPRDT, Azarsu na FCT a comme une personnalité politique, ça la paye parti politique naïe. À ça là déjà parti politique naïe, ça va fonctionner autonome. Mais ça toujours dans la logique wana, il y a qu'on faire partir ndeko Félix Tshisekedi na pouvoir. Donc à côté peut qu'on taper dans bloc au Bosala qui natal c'est pas de problème. Comment est-ce qu'on a Ce qui l'objectif est ali à ko bengana ba incompétent. Ko bengana bato ba yebi ko kamba mboka te, ba jouisseur. Bana poto ba otaki poto wana ba ya, bana poto ba ye, ba yebi ka ko tia ba parfait. Bana poto ba tonda na présidence ko lata ba Weston ko lata mais pesa document ba ko sala document a ebité a ebi mboka te a ebi ko kamba mboka te ba conseil ba uta poto wana o ba ko bebisa mboka ce qui biso tout c'est to comprendre que il faut to benga na régime wana et que to se réunir na Milapro au CalCC tout ça to commis ensemble pour to benga ba en 2023 il y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Parce que maman, tout s'est trompé dans l'adversaire politique. Tout s'est trompé dans l'objectivité. Les loyo batubakanisa kiki soki Kabila longo na pouvoir et que IDPS à côté balamo congolais qu'on lit à 3 fois par jour. Batubakanisa ki soki Kabila a longo na pouvoir IDPS à côté tokozwa courant du matin au soir. Bakanisa ki soki Kabila longo na pouvoir Félix Tshisekedi à côté na pouvoir chômage ekosila. Bakanisa soki Kabila longo na pouvoir Félix Tshisekedi à côté mbala moko banzele tongami banzele bimi bo tongami. Bakasi soki Kabila longo na pouvoir et Félix Tshisekedi à côté du coup Congo est comme Allemagne d'Afrique. Nenga lobaki. Bato bakasi soki Kabila longo na pouvoir Félix Tshisekedi à côté na est kuna automatiquement kimi ekoti. Le peuple congolais bino tala depuis Kabila longo na pouvoir Félix Tshisekedi à côté. Est-ce que bolé 3 fois par jour? Est-ce que na est kuna sécurité kota? Est-ce que ma jeune besoin misala?
nzala esi na Congo est-ce que banzele tongama bokanisa ki problème ezaki Kabila, c'était pas Kabila. Moto a koti azali incompétent par rapport à Kabila. Awe ko sala malamu te tala mboke sike komi. Mboke komi na mama mboke komi lokola li felo. Mboke zongi sima babomi mboka mama. Soni. Mama eloko moko te ko tambola. Est-ce que tata mokonzo akuti mboka za kokufa? Azwa matisi salaire ya ba député $21,000 na mboko za kokufa. Augmentation de salaire wana tozo bénéficier na nini biso petit peu. Voilà. Tozo bénéficier na nini parce que tout le monde a ba palissade au biso bénéficier de l'autre côté mais mbongo baso ba palissade na ikoka ko sala makamu PEB. Voilà. Tout le monde peut les sous augmentation. Pourquoi bazo ko lukaka couverture na bango? Voilà. Mama Grace Tumba mboka oyo bazali ko piller yango pillage et ko sala mama kasi na mboka oyo bo fungola miso batu bayaki nde ko s'enrichir batu bayaki ko récupérer ba temps perdu tout bana ko sala te o bazaki na piaka siko ba continue na pouvoir ba récupérer yango mama ezali grave na se a régime de ko Félix Tshisekedi ba député ba komi ba riche ba député ba komi ba homme riche ya Congo mama Kabila tikaka député anakozwa $9,000 ndezaki salaire à député national $9,000 Félix Tshisekedi a komi si député na régime na ye na $21,000 a multiplié yango fois 2 ça dit que ba dépouiller peuple congolais ba zumi sur le peuple congolais ba longoli ba salaire à peuple congolais ba bakiseli ba député ba komi riche ba kuna bozu bien pressé peuple congolais net ba soda biso ba franc kuna et l'autre côté ration ezate équipement pesant ba enseignant bazana mbongo ba enseignant bazana l'autre côté maman nzala ba enseignant et l'autre côté ba fonctionnaire et l'autre côté ba député ba bakiseli bango salaire fois 2 $21,000 salaire au député kozwa na CND ko Félix Tshisekedi. Yo peuple congolais o gagné nini na misala ya ba député depuis ba kota. Yebisanga loi oyo député asia vota, to loi oyo député asia sala o échange vie ya peuple congolais. Misala ni député asa sala penda boye mama oyo asali au fadi bobi en tout cas le longa na zwa mai na zwa courant na futi yanda kudanga mala parce que député asali musala non ba bakise député mbongo pona nini mama ezali une corruption pour député a koka suko contrôler gouvernement te pour député a koka suko landela misala bango te ba incompétence na bango député a koka suko loba yango te yango ba ko corrompre na misolo $21,000 à part $21,000 ba pesa bango ba deep palissade sans compter $1,000 chaque semaine il y a carburant il y a carburant maman et puis le gars ba pesa $5,000 mo ya dynamique mboso bato ya mboso ba député bazara acquise na cause ya mboso ba soutenir mboso na Assemblée nationale bazara na $5,000 mo ba pesa ka bango entre temps policier salaire ne matité entre temps fonctionnaire salaire ne matité entre temps ba médecin ba ko na grève ba magistrat ba ko souffrir mais député ba entretenir ba pesa bozu comme riche na CND ko Félix Tshisekedi. IDPS nini Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que progrès social et ça veut dire qu'il y a des députés donc pour la IDPS progrès social na bango et ça ba député et ça ba enseignant et ça ba policier et ça ba médecin maman ezali crime et le ko sala ezali injustice sociale maman ezali kambo ya somo. Est-ce que IDPS ou azaki na opposition lobi ko loba za ko loba IDPS a finga Kabila Rwandais, Kabila Tanzanien, Kabila za Congolais te. Ya zoko mboka, bango de soy ba koti, bango de vraiment na mboka ba ko sala. Lelo IDPS a comme na pouvoir na de ko Félix Tshisekedi, tala résultat. Qu'est-ce qui se passe mon mboka na famille Kabila tout le monde qui va bien Kabila ko libanda, tout le monde va voir qu'elle sous Soudan Jeannette biloko libanda. Donc maman pas ngona nyonso bango za ko panga batu. Maman o ezali la haine au régime wazanango vis-à-vis ya famille ya Kabila.
Kabila quand même animé ko tika pouvoir. Kabila animé ko sala élection. Mais c'est comme ça. Kabila a mis zongi sina esima a tiki pouvoir. Mais pourquoi vous gardez toujours haine envers la famille Kabila? Kabila pesa bino pouvoir. Kabila tika na a comment faire na kinga kati na zamba. Botika yena bande ko na kimia. Pourquoi chasse wana kaka na famille ya Kabila na bakasika Kabila? Le problème c'est quoi maman? Balinginde ko humilier famille Kabila. Bali ko réduire bango ki bazali bato ya pamba. Makambo ya ndako wana ndeko Zoé. D'ailleurs ezali ndeko Zoé te. Ezali entreprise Katanga Premier Sarle. Ndeko Zoé ezali moko ya ba actionnaire ya kati entreprise wana. Bureau na yepe zaka wana. Kaka tango ba yoki ke Zoé Kabila zaka wana ba yeko déguerpir. Alors que ndako wana depuis 1989 ezalaki sur l'état te ba désaffecta ki yango elongwa ki na domaine privé à l'état muto azwaki yango zaki auditeur général azalaki soda yenda azwaki yango atekela 4 personnes et puis Zoé bango azalaki ba 5e personne pour na kozwa ndako wana kaka tango ba ki Zoé pour na ko humilier tout ce qui Kabila ba yeko bengana c'est grave dans Jeannette Kabila pour na ko lakisa maman action de salemi na espace kaka 2 semaines ba longoli Zoé Kabila ba landi Jeannette Kabila. Jeannette Kabila nda kone zaki depuis 1969 oyo Mobutu a désinfecté qui zaki ya sénateur Mario Lesembe ezaki désaffecté déjà tout ça l'état a tekela ki batu 4 basomba ndeko Jeannette ayeko zongo pe loko 5e personne. Ba 5e personne, ça dit que batu bazwa bango ka 5e personne. Kaka loko ba yoki que Jeannette Kabila, Zoé Kabila, famille Kabila, ba il faut to réduire bango, to humilier bango. Alors que quand même Kabila to lingaye te à ça qui élection, à se retirer na pouvoir, à tiki Félix na pouvoir. Moi respect wana. Moi honneur wana ezalité. Ça c'est un projet pour nous humilier tous ces Kabila. Mama yena bisolo komoko. Yoko ebisa bangai to bisa congolais que seul bato bafanda na ndako ya l'état. Ezaka bande kwa Kabila. To bazwaka banda kwa l'état bafanda. Ezaka bande kwa Kabila. Kuna na union sacrée, ningi bazana union sacrée. Ata ministre mon côté, to député mon côté, to mutu mon côté fanda ndako ya l'état. Pourquoi action on ezaka diriger vers Kabila? Pourquoi tu n'as pas beaucoup pourquoi ça le magate? Donc soko longwe pa Kabila, au côté union sacrée, au comme na blanchisserie. Kuna ba batelio, masumu nezali pardonner, au ko mutunyo so malamu. Ato ibaka mbongo, ba otalo sute. Ato bomaka ba kosambisa ote. Ato sali mabe ba kosambisa ote. Mais soza en dehors à union sacrée, nde ba kolandela yo. C'est ce qui est grave et regrettable. Mais voilà pourquoi silence total na kaya autorité morale Bino depuis Yabima attend que le mot à la sortie médiatique. C'est ça. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Nakendeke kingakati namona kai to solaka. C'est ça la grandeur. Il faut silence et abatu. Silence et édiquer batu. Toujours régime oyo balobaka ebele mais kasi mosala moke ye a opta na silence ako se prononcer na makambo nyonso te azali moto lokumu azali un ancien président azali un sénateur un sénateur à vie donc ariko loba pamba te azali na loi moko bo portant statut à ancien président de la République qui za ko protéger donc justement parce qu'il y a ça à vie à c'est déjà à vie donc il vient tia ko kufa ko sénateur à vie donc il y a ça ko ta biloko on a te mais il y a ça moto lokumu azali te ko bato mususu oyo ko loba tongo midi po quand même musale le côté azako tala ndenge ba ko humilier famille nae politique na famille nae pe biologique tant ba botola majorité parlementaire alobate majorité na parlement ezaki nde yaye yena zaki na majorité mais ndeko Félix Tshisekedi na pona ba corruption na palissade a panza majorité azwa alobe le côté abuka coalition FC Cash Kabila le bel côté le lo comme ko humilier même la frère nae ba sœur nae alors le bel côté kotala c'est ça la grandeur d'un homme il observe c'est grave mais maman régime ndeko Félix Tshisekedi na commis livre na ko benga yo jour à vernissage à livre nangai comme nango livre des promesses de Félix Tshisekedi livre des promesses de Félix Tshisekedi maman a commis livre na kolakisa bino yango na la vernissage na réunir plus de 250 promesses ya Félix Tshisekedi depuis à côté na pouvoir
ou à la peuple congolais à kokisate 250 promesses ndeko Félix Tshisekedi alobi na kosala Congo et comme Allemagne d'Afrique ti le loyo Allemagne d'Afrique et komate ndeko Félix Tshisekedi alobi yeso ka zu pouvoir akotonga 5000 km de routes modernes ti le loyo 5000 km de routes monate mandat et aussi l'année prochaine ndeko Félix Tshisekedi alobi akotonga 10 000 km chemin de fer akotonga barai ba train ba chemin de fer pour train les kaka ti le lo mama atonga te kuta bia akotonga plus que le roi Léopold II. Roi Léopold a tonga qui 5000 ya kotonga 10 000 km chemin de fer promesse na combien on a livre wana ti lo asala ngote ndeko Félix Tshisekedi akia na maluku azu clé à la kisalobi désormais nazi clé pour ko silisa nzala peuple congolais nzala na maluku mama ti lelo ata mbisi ya pamba ata ndakala ebimate na projet wana promesse à la kabiso ndeko Félix Tshisekedi akie na Goma alobi kuna bi yazali prêt à kokufa pour na Congo azali prêt à offrir vie na pour na Congo ti kimia ekota ti lelo mama kuna kimia ekota te Bunagana Rwanda sa zwango Rwanda tchaja drapeau na Bunagana ti lo to kosola kaka boy mama ndeko Félix Tshisekedi afani na Bunya le 30 juin alobi a créé caisse ya kopesa ka ba jeune ba crédit alobi soko za jeune sala projet na yo ya sali caisse akopesa yo crédit mama ti lo jeune mon côté na yebi amona caisse ngo siège nango e bakate livre des promesses de Félix Tshisekedi ndeko Félix Tshisekedi mama afani su ayebisi ba congolais alobi ye asombi bateau de pêche asombi bateau de pêche za koya bateau de pêche za koya to bana koloba bambisi to koloba même mami wata parce que bâtons on allait sophistiqué to pêcher même mami wata mama ti le loyo bâtons on a évité mami wata monate et puis bâtons on a évité ce kangama soki wapi mama to monate mama livre des promesses de Félix Tshisekedi mama ndeko Félix Tshisekedi afandi na parlement abengisi ba député ba sénateur asangisi bango ayebisi on a 2019 abi ngai Félix Tshisekedi na sombi 8 avions na pesi Congo Airways a détaillé ba avion ngabi avion za Embraer tout ça modèle boazo na mboka boy 8 avions a pesi Congo Airways mama tilelo zo micro ke na Congo Airways tuna bango est-ce bezo 8 avions a fait Tshisekedi on a 4 avions oyo Ethiopia ya kiko di asa zo yango mama tozo ki yango ya nyongo toluaki ya nyongo basi abotola biso poto futaka te mais ndeko Félix Tshisekedi na 2019 abaki ya sombi 8 avions a pesi Congo Airways mama tambola nanu kena Congo Airways tuna bango tuna livre des promesses non mama na commis livre 250 promesses to ça la émission spécialement ce livre on a expliqué au maman donc alobi 8 avions telo et monana te mama 8 avions et les kawapi maman ndeko Félix Tshisekedi to fanda na biso na banzana na biso to mesana ko fete na banzana to mesana to yebi ndeko Félix Tshisekedi alobi que non asombeli biso soki 6 millions soki 6 tonnes ya ba poisson eza na Namibie et que to fete décembre moko ba la ka biso ba poisson net so besoin bango que to fete na ba poisson eza na Namibie mama ti lelo yo net so poisson ba sala accident na Kazangulu soki ba ekoya na mai mama to mona ngote livre des promesses ya livre des promesses pour le béton. Tout le monde a un maman. Ma promesse, na sala livre des promesses, 250 promesses, maman. Ba la kaka batu boete, maman. Atako la kango, maman. Et ça, oyebi ba kimbangista comme ko benga ngai, ba kimbangiste. Ba ebi singa papa Aristote, ba kate ba promesse eleki ndeko Félix Tshisekedi. Alonga wa inde komi na kamba. A komi afandi tout ça bino désormais ya kozwa journée moko za la chômer et payer. Pour la bakimbangiste à l'honneur ya tata Simo Kimbangu et kozala officiel le 25 mai alobaki akoza sumu susu ezala penda chômer fait et payer les lo mama bakimbangisa benga ngai ndeko Félix Tshisekedi asa le côté ba promesse mama na ko tangelo awa promesse sima na mosusu alobe pe suma malobi ya asombi 49 cabines ya courant na pona asilisa délestage kaka na Kinshasa alobaki asombi 49 abia ya isa sophistiqué eza munene abisoka tiamuka mbala moko wa Kinshasa éclairé mbala moko mulile sili mama promesse ndeko Félix Tshisekedi livre des promesses tout le monde a ngote mama parce que temps ezate to sala émission mususu yaka ko luka ngai na tangelo ba promesse ya ndeko Félix Tshisekedi asala o lelo mama ata eloko moko te to mona kobosa na te mama ya lobelaka policier ngai soki nazu pouvoir yo policier okolia na salaire
salaire na yo. Yo policier okotangisa ba na salaire na yo. Yo policier okotambola mutuka kobosa na yango te alakaka ba policier ti lo to ebite. Mama ndeko Félix Tshisekedi alobaki ke Yesu azu pouvoir à réduire la pauvreté. Alobi akosa l'effort pauvreté équita. Alobi akosa l'effort chômage équita. Mama soki ngaza lokuta zwaka micro na yo tambola okomona livre des promesses de monsieur Félix Tshisekedi. Peuple congolais ça lembi ba promesse. To lembi ba promesse. Awe ko changer te. Merci beaucoup, mon ami Aristote. Tout vite appelé solo. Bientôt, vite caméra. Bazali copie ça charge en monnaie. Avant la partie politique pour la négociation pour la Bundana pour la 2023. Ceux qui ne l'ont pas proposé, ne peuvent perdre des bons dimanches. Bisso PPRD, maman, Nazali porte-parole à PPRD. Voilà. On a Koloba, c'est ça notre philosophie. PPRD a lingi ba élection na 2023. Pour na biso, la meilleure manière ya ko sila nande ko Félix Tshisekedi ko bengana na pouvoir eza na nzela ya maponomi. To lingi ba élection esalema na 2023. Soki ba élection esalema na 2023, ndeko Félix Tshisekedi akokoisama akozwate parce qu'il n'a pas un bilan. C'est la meilleure manière de effacer démocratiquement la scène politique. Biso tolingi ba dialogue te, tolingi ba négociation te, tolingi ba partage de pouvoir te, tolingi ne ba élection à organiser ba élection na 2023. Kuna na ba élection aya ko yebisa biso 250 promesses oya sala pour na peuple congolais, ba projet oyo alobaki pa ko asali yango te pour na nini. Peuple a sanctionné démocratiquement, biso tozo na pouvoir. Tout ce que ndeko caméra ko sala wana, ba contact wana, finalité na ngozali balingi partage de pouvoir. Gouvernement d'union nationale, ko kuta nsu ko solola, ko kabola poste, yozo pour matir, ba politicien ba kabola ba politicien ba kabola sous ba poste. Or le plus important moment na ko ebisa yo ndeko to aliawa, c'est tout simplement les élections des a ko préoccuper biso. Ce qui est pas na biso ay ko pesa biso mbote to ko pesa mbote so ka ngi bala oh non na yawa fait checker da tiningai alobi to sala négociation bine bozo sous primature to ko pesa biso no ba ministre non makambo etali biso te caméré to yebi yo bien ngo bandaka yo ko bandaka boy ya ka pona union nationale gouvernement caméré to makambo wana te biso to linginde ba élection boke ko organiser ba élection to zo président asika au le bébé de ligne élection vous allez vraiment sûr que en 2023 il y aura vraiment des élections crédibles et sérieux dans vous allez causer là. Maman, biso tozali ko s'en tenir kaka na constitution. C'est la constitution des 5 qui va élection seulement après 5 ans. Soko sali 5 ans na yo sima na yango, ça la élection. Ça dépend ni de ta taille, ni de tes humeurs, ni de ta santé, ni quoi que ce soit. C'est une exigence constitutionnelle. Nous avons besoin d'élection en 2023, premièrement. Classique. Nous avons pas ça n'importe quelle élection, maman. Nous avons pas ça élection transparente, élection crédible, élection rassurante, élection malade. Il y a liboso to koya na ba élection te tangu neve. Il y a ndeko Félix Tshisekedi azali président ya Seni. Denis Kadima, lelo yebani ki il est de la famille du président de la République. Il est de sa famille, c'est un membre de sa famille. De même aussi que Moulou était aussi de la même... non, cause la promesse, de la même famille, et ça dit différent. De la même famille, ça dit que Makila, ça dit que Neve, tout ça, c'est ça de la même famille. Alors, tant que tu vas démontrer de plus en plus que Ndeko Denis Kadima, Azali de la même famille biologique que le chef de l'État. Donc, nous ne pouvons pas venir que ça la élection dans le contexte wana tout simplement parce que crédibilité que ça la té. Donc tokoya na élection té aussi longtemps que les conseillers en matière électorale yandeko Félix Tshisekedi a dépêché comme président ya Seni tokoya té comme on est Denis Kadima nous ne viendrons pas accompagner de Félix Tshisekedi va proclamer baba école kanande boul Denis Kadima ko zora nini boul aloba le président élu il s'appelle Félix Tshisekedi point barre. Parce que son frère, c'est son frère. Et puis, toqué la cour constitutionnelle. Le président élu s'appelle Félix Tshisekedi. C'est fini. Donc, tu as accompagner pour proclamer. Il y a une transparence.
Tolingue ça la penda ba assurer ba partenaire. Pourquoi bango baza kolinga Denis Kadima ndia salawana? Pourquoi bango balingi Denis Kadima ouria? Pourquoi baza ko imposer kakaye? Ça dit qu'il y a un secret, il y a un programme, il y a un projet. Tokoya na ba élection te soki Denis Kadima azali wana parce qu'il est le frère du régime en place. Nous ne viendrons pas. Donc maman, tout ça qu'on s'est préparé pour l'élection, tout ça qu'on mobiliser base nabiso, tout ça qu'on entretenir parti nabiso pour qu'il y ait une élection, mais pas n'importe quelle élection, mais élection transparente. Et puis de deux maman, baba qui va dans mbongo. Bazu qu'est-ce ça l'était mati, IGF azo après ça bazo mbongo après ça bango déjà tout ça ba ebisa biso te que na 2023 mbongo ko zanga pour na ko sala ba élection ba sali c'est la biso ba élection en 2023 parce que peuple congolais a lembi Félix Tshisekedi. Merci beaucoup madame Christophe to komi na suka émission sur le lot la caméra la kana na ba iko mama nyos bazeli kota la biso. Biso numéro de téléphone ezali équipe ko dicter. Merci maman grâce tumbana acte au salaire ko ya ko lukabiso na bureau na biso to sepeli bande ko ba na posa to solola to échanger to pesa la makanisi numéro d'angazali plus 243 89 98 89 380 plus 243 89 98 89 380 boyo ko benga ngai po to solola to échanger kasi na mokuse na ebisa bino bande ko diaspora. Peut-être besoin sur place à Wate, besoin qu'on monte la réalité. Mboka za ko kufa, corruption, gabegie financière, détournement des deniers publics. Bunagana basi bazwe yango Rwanda tia dapone na Bunagana. Drapeau à Rwanda ezaradi na Bunagana. Mais biso ana Kinshasa ba fête. Gouvernement oyo yande ko fête sikeli ba ko sa lelo côté. Nzala se koti. Rentrée scolaire yango yo ba para ba ebité ndenge ba kozo kusaba na ngona classe parce que pouvoir d'achat na bango zali passi oyo progrès social ya IDPS bana ko lakabatu yango to komona oyo eloko ya makasi lisusu ko Suisse congolais awa bandi ko diaspora sengri boyeba député national a comme l'homme le plus riche à Congo parmi bato bazali le plus riche tia ba député a kozwa $21,000 le mois pour la musala nini ya sali. Pour la action, il y a $21,000 alors que les magistrats, les députés, ils ont $21,000 d'abord, de 1 et de 2 sur la clique, nous sommes députés. Oh, dynamique, ils ont $5,000, l'icolo. Voilà, bah ça $1,000 mokoboui. $27,000. On a député à Union Sacrée. Donc richesse au va couper ça bozui. Tant on fait le secret baki na rekomi ça ba congolais ba milliardaire. Dans 5 ans, le baki ba congolais ba ko ça ba milliardaire. Ana okanisa ka ba député. Ana ko ba biso na yote. Pour biso Félix c'est ko so ba milliardaire té. Félix ba baki ko isa promesse na it. Baki je ferai des congolais des milliardaires. C'est tout simplement on a kanisa mutu na e ba député nationaux. Yango ba député ba comme ko zo ko matsalo ba $27,000 ezo matati ba comme na fait un mandat oyo ba comme na $50,000 donc ba comme to plus riche et ça il a régime Félix Tshisekedi oyo le peuple d'abord grave. Il y a on a tous allé comme on a ba député ba suppléant na ba basi na bango deuxième suppléant moi pourquoi azali kobanga que suppléant tous les partis politiques akokana kobeta ye mosinzo akokana kozwa esika na ye. Merci beaucoup na mwana Aristote. Merci que na yo tous qui beaucoup côté la maman grâce tout na singa biko le mouvement. Bon, continue toujours à s'abonner, à aimer, pourquoi pas aussi partager ma émission. Je ne peux pas finir mon émission sans dire joyeux anniversaire à toi, mon big boss. Le big Pedro aussi, mon bel MBJ depuis l'Allemagne. Ma big fête, c'est très bien, mon vieux, que le Dieu que tu sers, à part Moulato, à battre les sous. Merci à toi aussi, Kaboui, à l'homme capable, merci ma caméra, pourquoi pas la bilan au Pesanga et confiance, donc le former, je vous dis bye et